Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, bonjour, 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 salut. Bonjour la grande famille, bonjour Balandignon Soya BBC, Mpoï TV, bonsoir. Et qu'au dépend de cas, on a air beaucoup ma vidéo Nabiso, famille Libota Shalom, la Chine on est ensemble. Le Péchalov est toujours, voilà. Je m'excuse, Kota aimé partager comme d'habitude. La grande famille, je crois que non, vous a bien, on va toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Tukumisika Nzambe. Pour la miséricorde, nous sommes toujours parmi les vivants. Voilà. Titre Nabiso Bomoni, photo et miniature Nabiso Bomoni. Merci. Nabande konyon so obazo komi Nabiso pe baza benga. Merci na considération Nabino. Vraiment na loba toujours que non. Numéro Nabiso tango eza wana ezala juste netinga BBC naza plus na besoin ya ba suggestion Nabino. Na ba conseil Nabino po musala Nabiso kende liboso. Alors ceux qui zambala liboso ko hésiter s'abonner et que ça la vraiment biso bien. Voilà. Titre Bomoni, la grande famille, photo et miniature Bomoni. Là, c'est deux artistes et comédiens. Tomoni est président Mimi, 2 minutes. Nakinal, Oyo Azala, Aza. Donc, dans le cas où il y a comme président, il y a groupe, il y a Gianni Faye. C'est-à-dire, Aza vraiment petit à Gianni Faye. Ce qui est le bateau solo, la propre, 2 minutes, puis Aza petit à Gianni Faye. Polémique moro et bandi kobima sur les réseaux sociaux. Depuis artiste akufa qui nazolinga vraiment te kolobela so makambo artiste mais nzambe vraiment sunga biso matière vraiment mususu et ya penza e kundata o ya Gianni. Voilà. Plus pe ba artiste ba kobanda ko sala ba sortie médiatique c'est plus pe ba matière ezala. To mona ki kinal nanu oyo azana okelo ba ke non mwana ya Gianni et azaki pe donc azaki proche. Il y a Gianni pe makasi ya makasi tout le monde qui vraiment collé la naé et tout à ça il peut au moins 2-3 sorties médiatiques après enterrement il y a président naé 2 minutes pe nangambu naé à ça au moins 3 sorties médiatiques après liwa ya Gianni. Alors et comme que nalanda ki kinal nangambu naé abengi ba artiste comédien ba hypocrite. Ceux qui bolandi sortie médiatique naé banani ba artiste comédien baza ba hypocrite na bané ko yebisa bango toujours que non vie azo souffrir et ça la passe il y a komona que non ba sortie médiatique na bango komi ko ça neti ba affrontement moko boy komi ko ça là et ça propreté yango depuis hier na zolo ba que non doit arrêter ko ça ba sortie médiatique parce que et comme même sous bino na bino ba problème na ngambo pe il y a 2 minutes président Mimi à ça qui peut sortir médiatique il na ba question bazo poser aye koloba que non azo comprendre petit kinalte na ba sortie médiatique na azo manquer ba tout et tout aye ba que non ngai na banana Gianni na kin. Là, c'est à propos, il y a 2 minutes. 2 minutes, il y a na bandana Gianni, vie faille depuis, na kini, écoute, il y a na Gianni na poto. Alors, qu'il essaie un peu d'arrêter, na ba sortie médiatique, na ya na ndenge azo bois qu'il a ba comédien, boy ba tumabe et tout, c'est pas bien. Alors, il y a un dit non, pourquoi pas na ça les langues analyse. Na sens que non, kinal, na minute yo, aza, atikali na groupe, il y a Gianni Faye comme président. Alors, 2 minutes nangambu nae baza batu o babanda musala baza pe ba proche et puis baza ba artiste comédien. Alors na okenango na polémique te na okenango mingi ne na conseil parce que mutu oyo azaki vraiment proche na bango azaki vraiment ya mutu ya na vie na bango nyonso mi balé et pas ya nani 2 minutes et puis et pas kinal asakei. Na omona tina te oyo bakotika na ba ranking. Na ngambo kinal je vais juste
copé sa conseil à koloba keno Gianni il est déjà parti tant que yozo ça ba sortie médiatique ya koloba ba artiste comédien baza ba hypocrite baza mabe na bana ko yebisa bango ya azo souffrir c'est comme si que no bo cha batuna ba confusion moko boye o eza bien te na sens que no ba ya bande ko ngo ba artiste comédien na ngamu na bango na yoki 2 3 4 tant ba ça ba sortie médiatique baza ki pe ko tchela ye ba mbongo ya ndaku baza ba ba yokani et tout le problème c'est quoi nous devons savoir na ngambu ya Kina a essayé ya ko garder silence ya peut-être ko boaka babilo ko na zo boaka na ba artiste comédien parce que le fait ya tikali na groupe ya Gianni Faye il aura toujours besoin ya batlo ko ba 2 minutes ba ya ko intervenir parce que ata na poto Gianni ta ba no sala ba série na ye ou encore ba film na poto to mona pe 2 minutes azana kati ba gag moko ba 1 minute ba nini to mona 2 minutes comme pour dire que non 2 minutes pas approche 2 minutes à lancer message bon c'était pas un message en passant quand on a lobaki que non yango na comprendre des petits Kina loyo makamazo bimazo ya koloba loba sur les réseaux sociaux eza nini. Alors ce parlant de na zoki eloko wana na bi non pourquoi pas na sala lango analyse biso to sala ka polémique té c'est juste que non eza likambu déjà to moni yango déjà na musika na bi déjà awa viri César pourquoi pas na sala lango analyse peut-être na ngambu ya Kina qui se maîtrise parce que y a tikali président na ba film ba omando tourner il aura peut-être besoin à beaucoup de déjà ça qui sorti médiatique alors qui très bien que non ceux qui bazana besoin na anytime na groupe ya Gianni ba bengaye si ça ja ko intervenir akoya ko intervenir alors na ngambo 2 minutes biso no stoyebi que non 2 minutes alobaka na 2 minutes za mutu moko bomba ne makambute alors kaka na plateau à lancer sikona oyeba te bakozala na tiraillement ou encore bakozala na ba mésentente ou encore bakozala na oyeba te parce que ça est sous propreté pour nga na sepeli na ngote ya koloba keno oui na landaki Kinal alobaki keno bon mona ba artiste wana te ne bazo saba biloko na nyonso bazo saba hypocrite bato mabe na bandeko no c'est pas bien parce que ce qui to landi histoire bien ya ndeko o ya tikibino aza mutu moko boyeke non vous devez comprendre ya koloba keno il y a eu une main noire na makambo wana eza makambo moko ya kolinga ko condamner batuté ce qui mutu déjà ça asungi yo 2-3 fois et que yozo comprendre te batu ba sokola kamaboko la preuve ane que to monaki nani Maxi ça la sortie médiatique yako belle la pona makambo o Gianni azo traverser. Et ça là qui nini et ça là qui que non bato basi ba découvrir bato basi ba comprendre que non Gianni ata lobby boye une fois ce qui abimi na ndako ya nani ce qui ba bengani lorsqu'azali banda bozo solo là azo comprendre makambo mais une fois ce qui azongi na kozonga ngope abandeki ko sala nini ko la kabande côté yango na olinga kaka juste que non Kina qui comprenne un peu aluka guerre na ba o ba qualité parce que eza nango na sens te parce que lorsque Maxi abimaki ba artiste comédien mususu ba bengaki Maxi pona koloba keno acha na se aboma moto to sala analyse ya mitu et salaka to lukelango polémique te siko tango bango ba bengi Maxi ba yebisi Maxi ke non Maxi tika makambo wana parce que Maxi moko alobaki na bima pona koya ko belela makambo ya Gianni bosala nini bobenganga mutu aliboma Maxi tiana se yango likambo ekwe tangu bango babengaki Maxi po tiana se eza po nini parce que bazaki basi ba comprendre Gianni akoloba ke non tozo ata soki tolobi ke non to chaye awa to lukela banda ku to futela 1 mois 2 mois pou azongi susu bana. Alors moi j'avais vite compris que non, artiste o ba benga Maxi pour na ko calmer Maxi tika c'était pas dans le mauvais sens. Ezaki na sens akoloba ke non, yaya zolinga na ye ko yokate botika ye na makambu na ye boyaka ko beba na et puis abana osala soki azali bana basi ba bengani ye aza bien. Il faut tango kozonga kuna ba tie caméra et komi ko ya ko répondre bandeko na ba collègue na ye. Alors moi je ne trouve pas que non ba makambu oyo artiste comédien ba bazaki na Gianni ba 2 minutes ba ngonyo so ba papi kader ba tunyo so wana ba Maxi ndenge ba sala pe ba sortie médiatique pour na ko belela baza ba to mabo mate ba yebi réalité ka ndenge bango ba sala ndenge pe Gianni sala bango ya keno ba lukeli place bazo pesa ba conseil sala boy azo sala ngote c'est le même prostitution na ngambo Kinal pe aleka kinango parce que Kinal abima ki alobi très bien na sala na benga yaya bo yaya neni ndako ezate boy na ye ko vande pananga
toye tolukeli ndaku moko ezaki soki ya 700 €. Tolukeli pe mutu moko bavanda ndaku moko bafuta 350. Après kaka soki 1 mois soki 2 mois boye ya Jani azonga lisusu et pas la brine. Tant azonga et pas la brine wana ye Kinal a comprendre ki te tant azobenga Jani akoka koloba te. Donc le même situation oyo ba collègue ou encore ba comédien ba oloba pona Jani, c'est les mêmes situations pe que non Kinal pe na ngambu na ye Jani abana ko sala ye. Alors se fait-il que non lorsque nani Kinal azobima et sa propreté parce que et que zalondiro luka guerre moko yomoko okiko se retrouver na groupe wana ekangami oza mutu moko ya komikitisa kaka na ba collègue ya Jani ya koloba keno bango ne baza wana bakiko ya kocha yo poids na musala ou encore na groupe otikali nango parce que musala obozo sala eza problème pe ya keno batu ba tête oyo kolinga ocha bango na kacha ba movie eza batu o déjà bilongi bima bilongi talemaka oki koyela biso batu moko boyete to pe to yebi bango te pa au moins neti na film na groupe ango groupe to yebi keno eza ya Jani to koya to talie Jani azana kati mais là to kotala Jani azana kati te ba oyo siko okozande na besoin pika ya ba bilongi ya ba 2 minutes ba bilongi ya ba papi kader ba bilongi ya ba artiste wana nyonso. C'est juste un conseil ngana zo sala analyse bande ko bo aimer partager la grande famille. Ceux qui zamba la liboso s'abonner au ça biso toujours bien. Je crois que non bande ko bozo landa non ça la analyse o eza normal parce que na moni déjà ba pique banjo bima entre 2 minutes na Kinal. Mais lorsque na ko ya Kinal aza mutu moko on dirait que no ya botaminde ya ko botam. Mais 2 minutes donc Kinal peut-être akuta 2 minutes et puis akuta 2 minutes déjà la relation na Jani. Alors il faut ne couper ça siko Kinal ba conseil qui se maîtrise parce que na yep attendenge Jani akewana ya solo la kapena la brinité mais même na ba artiste mususu na ba 2 minutes na nyonso ba solo la pena la brinité pona situation moko kaka. Alors pourquoi siko Kinal a ko bima ko ya koloba keno ba artiste baza hypocrite ba artiste boy na bana ko yebisa bango ya Jani aza bien te qu'est-ce que yo lingaki bango ba sala parce que nga si na comprendre makambo nyonso bandeko atatango to bandeko to bima to ya koloba yango ba artiste yango ba sala ki Jani ni mais na ba sortie médiatique na bango nyonso tina ndenge baloba ki ba lukele tina avocat ya Jani il n'était pas ouvert envers Batu. Et le 2 minutes, azaki mutu mo boya bana ko protéger payer. Couple na ye. Ça n'a pas de sens ce qui te remona que non. Kinal azo bima azo boaka mo ba piki moko boya, ou boaka mo ba piki moko boya na ba collègue ya Jani o ba banda depuis Congo. Alors bref, eza propreté. 2 minutes petango boaki wana na nani. Au moins te que non a lobby penza. Non e ba te petit Kinal oyo. Soki ba nini yango soki alie nini yango azobima ko ya ko lobaka eza matière ya koloba keno tangu Kinal abimi azoloba keno ba kobomona ba artiste comédien na bongo te baza ba hypocrite 2 minutes il est le seul oya ye koloba keno na comprendre te petit Kinal ba biloko azoloba wana bon déjà keno eza déjà guerre ba piki wana eza déjà guerre na eza matière. Dans le sens que non, na ndenge ya bien. Parce que biso toyaka na biso koya ko kabolate. Kinal, déjà, bossi bo perdre. Ya koloba ke non, Jani n'est plus. Otikali na groupe. Ozana besoin ya mutu moko boye proche peka ya Jani. Alors, boma moto na côté wana. Boma moto parce que bino nyonso na yo na ba artiste comédien na ozolo ba ke no ba artiste comédien baza ba hypocrite baza ba boye. Bino nyonso batu nyonso bazaki na souci ya Jani. Soki nga na lobi neti nga na pesa exemple ya mutu bozo pekisa azo yo kate. A quoi bon ya ko continuer? A quoi bon ya ko continuer ko pekisa e? Nde loko ezo leke la communauté nyonso ezo leke la zairwa nyonso. Et leke la zairwa nyonso, c'est difficile pe bato ba comprendre. Mais eza bien parce que ba artiste comédien bazo bima bazo pesa penza ba loba penza botala to sala boy mais botala ndenge a réagi ça boy. Alors inutile peut-être ya ko critiquer ba artiste comédien
ya koloba ke ya ba artiste comédien ya diaspora quoi ya koloba ke non na bana ko yebisa bango azo souffrir pona yo moko nanu oyo sala aniema do akima peyo olukeli ndaku soit disant lukela ndaku ngana landa ke émission olukeli ndaku kaka pembeni na yo lobi ke no azaka pembeni nanga du fait que non akoma mutu aba tension ate loko moko mabe na butu to eba ko intervenir. Déjà, au salaire qui parle, on a ko protéger nani président na yo. Nangambu pe ba artiste comédien ba 2 minutes ba ngana landa ki kutuna de Londres. De Londres aloba ke no papi Kader abenga e. Papi Kader nani ye de Londres atinda mbongo na ya cotisation kaka pona makambo ndako. Donc bango nyonso bazwa ke loko wana na mutu tina batu mususu je crois ezaki nani. O alobaki ke non moko kutu atia machine ne anje akoloba ke non soki bilamba neza salité na bando ke ozwa bilamba na yenga mo na sukola ngo na machine na ke na zongiseli. Alors c'est-à-dire que non mutu nyonso azaki na souci. Moi j'avais vite compris c'est lorsque Maxi alobaki kaka ke non na sala sortie médiatique a bobenganga mutu aliboma na sala sortie médiatique a bopekisanga ba pekisaka ye en 20 ba pekisaka ya koloba ke mama okosisa na yo énergie na yo pamba parce que azolinga na yo koyoka batute okolobela ye boye mais lorsqu'il se retrouve de l'autre côté agir sous na ndenge mususu bon mon asiko alors moi je na mon place au kina la kolinga ko bwaka ba pique pas ba artiste comédien te kozala risque pour na ye parce que yenda tikali na groupe ndenge tikali wana et ça a besoin il y a soutien à makasi pour groupe bima lisusu et donc et paté lisusu donc et donc batala ngo lisusu pour to bané ko tala ba film parce que to yebi ke no Jani azana kati. Alors peut-être ceux qui vont tourner ba film et tout le monde dit 2 minutes azana kati apope azana kati meta azana kati meta yeko intervenir Maxi pa yeko intervenir et ça bien. Alors na ngambo kina tu as plus besoin il y a soutien à batouana. Boye va vraiment savoir vivre hein boye va penser nga na ebité bandeko boko minanga na commentaire ceux qui na lobi mabe c'est juste na pe si conseil pour na moni déjà ba pique ezokende na ngambu ya kina la lo bango azo lo ba penza en général a lobi penza ba comédien mais na ba comédien nyonso na moni oya ya ki penza ta ko lobeza ki 2 minutes penza lobi na comprendre te petit kina la zo bima zo loba. Alors, et ça, likambo moko boye ya koloba ke non Dieu avait déjà permis, encore Dieu avait permis que non Jani akende. Batu musu babi fala kende apema akende na ko pema parce que nyoko mingi. Alors botika moli mutu epema na kimia. Na ngambo pe ba artiste, je crois na olobango na osisi pe ko lobango te. Bo arrêter na makambo ya ba émission ba sortie médiatique. Pour Congolais ata bandi ko expliquer ya ko zalaka problème na explication na yo na explication ko yela congolais kaka na kati explication na akomemele sous problème na explication na yo c'est comme ça nous les aérois to fonctionnaka alors tous na souplicité à comprendre les camps alors c'est au moins ça bref ba pique bandi obima sortie médiatique ya kinal ezo sepelisa ba artiste comédien te ba baza na Congo ceux qui na Congo na poto basé belé tout le monde qui va vraiment na moni peza batu ba kitaki peza ba artiste comédien ba kitaki alors bazo sepelate na sortie médiatique ya kina soko ko bima yaka loba makambu oyo yebi pona président na vie na yo na mwasi na yo mais ba pique et pas ba comédien eza propreté comité ce qui comité et comme komimela bato ba problème si a tout la kuta lobi ke non esili o ba kangie muyibi tina minu akokota esu makambu ya ke non artiste moko akufi na diaspora akota ya milongoli déjà ye a milongoli déjà et 2 minutes alobi très bien que non ba oyo nani ba oto pona ki na comité baza bango moko pe ba souleva ki maboko ya koloba ke non to sala comité yo ko ki ozwa nini responsabilité nini ba lobela batuna ki bato bon to yebite qu'il n'a ngambo na ye alingaki peut-être na comité wana aza na kati du fait que non eza président ne akufaki ngana bino toyebite to sakaka analyse awa eza kaka analyse ou encore il s'attendait que non le quoi yende a commis responsable ou encore après Jani c'était lui il fallait peut-être na comité le quoi président yende akufi ye pas zala il faut que lobat que boya bo ça ba sortie médiatique bo sunga communauté te.
Alors, c'était au moins ça, bandeko, ba pique bandi, hein. Ba kipe bandi, ba pique bandi. Analyse na biso to pesa kaka conseil et pas kina maîtrise-toi, le monsieur est déjà parti. Nengo sunga kiye, ndenge pe ba collègue wana pe ba sunga kiye, ba stick peut-être ba tika ki ba lobi muninga zo yo kate. Parce que Maxi pe ba ne kolela. Alobi très bien et loko le ki tika ezate. Comme pour dire que no ba lobaka. Parce que pourquoi yo ko bima o ya ko benga ba artiste ba comédien ba za ba hypocrite boy. Alors batali ba peut-être tu voulais pe ko tana comité le ko les qui président na yo. Et ça juste ka motuna. Hey, voilà. Bon aimer vidéo pour partager, la grande famille. Biso tout ça la analyse hein, biso tout ça na biso analyse to raté bon fanda wana tout ça la analyse. To ka ba tumususu au fomoli ba to baza 1500 ba to baza 800. Expliquer likambo nini yango titre tché likambo eza nini to kokate to comprendre te. Alors tout ça na biso ka analyse. Il y a polémique mais où ils ont make sense ba pique bandi déjà. Alors c'est au moins ça bandiko, je vous aime bien, beau aimer, beau partager. Ceux qui beaucoup benga beau bengi. Alors tokutani prochainement. Bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.